Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bonjour, attention, ça va? Vous les bêtes qui nous aiment, oh, nous sommes finir en aïe. Je déclare, mon dinda na maïwana. Vous avez une photo bino? Hein? On a une photo bino, vous finir, hein? Vous finir pendant. Hein? Mais là, c'est qui bino, hein? Bah, on va finir, hein? Na monde, vous avez dinda, vous avez chola. Eh! Maman, vous l'avez bêta chaque jour. Chaque jour, vous les bêta. Hein? Chaque jour, mboula. Bah, si vous voulez, vous avez un frigo, vous avez un congélateur. Eh, maman, j'aime bien. Montre, on va acheter ça. Donc, oh, ça continue toujours, la photo toujours bouée. Donc, oh, montre un peu Gloria. Oui. Là, c'est bon, on va mon encore. Tiens. Ça, c'est pour Gloria, hein? Viens. Gloria, moi, la photo. À la temps, on est hiver. Vino, Nika, ma botte, on mboula, quoi. Eh! On a mon bon maman on va finir baza wapi nzambe ba bonné au finga ngako bo dindi yo le na moni bino na TikTok ta TikTok e vandi calme na moni bino tele lo boki wapi bolala wapi lelo eh nzambe tinsansa e Seigneur kalambula vraiment maman nga na bien nzambe na moi ça na mona ka finga nga adinda ta. Eh, vous le voyez, c'est que vous prenez un peu de temps. Nous le bien encore. Baba Ndoki. Baba Mabé. Badi de ma case. Eh, beaucoup ça va prendre un temps. Ah, tu as oublié ta tour, hein? N'a pas de fond. Bandoki à TikTok. Bala Kinsansa. Bavimbi Sili Sunangai. Bo dinda kaka eh nzambe ngai baba so ba dinda bien bien onyo stafinga pandora dinda na kombo na Yesu. Quand est-ce que eh, maman, c'est qui vidéo eh, eh, vous les bêtes à chaque jour nzambe, eh, nous sommes ensemble ouais. Ah, maman casse vraiment. N'allez la vidéo fort hein, petit coffee à Pandora sinon tu beaucoup zinda na maïwan, beaucoup zinda, vidéo faut beaucoup zinda kaka. Ma voyez. Vous la continuez à mettre à chaque jour, je déclare. Oh, nous sommes finir à TikTok. Mboula, chaque jour, mboula. Eh, vous finir. Eh, vous connaissez mboula est bête à te. Bino punition la bino kaya ngwana. Oh, vraiment mboula ya Noé. Bonne journée. Bon me confine mboula ka liko na bino. Comment il répond? Osana Selembao, Osana Bumbu, Osana Makala, Osana Changu. Au comprendre, Osika transport mon transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yona Bongolo. Ba. Mbala mako okoti otuni avenue Irebo Zawapi. Ba la kisu avenue Irebo numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Bon posa na page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi tina Zander, tina Google. Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, banini, eza, na YouTube, ezali. Oh, ala gérante na biso, ala gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, ezali, jamais kozanga. Numéro à téléphone, ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozalisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozalisa na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali. Eye na kati ya matonge maison de passage na biso
Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre où ezali ya pamba où ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre où ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimara kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Oui, appartement la biso oh maman Bijou Lobaka, appartement simple. Toza na 2 sortes d'appartements simples. Toza un appartement simple au ezali ya $15 par jour. Tozali l'appartement simple au ezali na $20 par jour. Maman Bijou soka koloba $20, koloba €20, ça dépend ya pays nini oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours tokozwa yango na €20 par jour. Soko osala moins de 14 jours tokozwa yango na €25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais déçu. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais déçu. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndaku ya $15, zwa yango penza na valeur ya $15, kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Mama Bijou, avant ça osala
à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa au numéro à gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou. Pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi. Ndaku na biso ezawana. Pona ba séjour na bino. Merci. Ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge. Ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya Kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya Kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wana ezali eye na kati ya Matonge Obizoni ozona